Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnés Nyon sur la personnalité TV et si que Zoami Bino et za humble servante Bino Doli à Kambi Balobi la Sankouroise. Nayaka toujours on a pour notre examen ma pan ou ezote kama ou eza na conflit ou eza un problème te nazola bino pe ba commissionnaire oyo baza wana matata te o ba kota kachote o kesoko bengi kamba mo kozulu pan na kimia o memoti et pas bailleur oyo azote kalpango ti et pas moko lupango azote kalpango vraiment ozana mobimba yango le vraiment de lia kambi akiti na commune na Kitambo parce que bosenga kingana kita commune na Kitambo na baki na ko satisfaire mutu nyonso oyo ko senga ngaka na ketali lupango na commune nyonso kolinga yango le na kitaki na commune na Kitambo bozomona que naza na Kitambo bana Kitambo da bakomi naza wana pona relaxer no mapangu na yeko kuta na agence na papa na biso madidi papa m'a dit ma papa m'a dit na papa a dosi follow le babi ancien président ya Suède le ventre tambo anaye pour total ma pango ezotenga ma Kitambo na moni mama Doris Lema la personnalité fou na gaz na bosante Arlette Matoko babili so nzambe tozotaka ma pango pour na la personnalité TV bo pe saka confiance. Que abonné sur la personnalité TV le lot de lia kambi akiti na kati ya Kitambo na yebi ke bosenga kingana otambo na commune Kitambo na lukebno banda kwa Kitambo na sala ka oyo bino bolinga ka yango na ye vraiment na agence na biso madidi ba présenter biso le pan oyo nazo ke depuis sa papa na ngambo te moi se présenter pa na bino apesa biso mesure le pan eza combien peu ba chango prix boni bonjour papa ba tous bazota biso na Angola na Paris na France na Italie ba ngabe ba kombo na yo au perception mesure il y a le pan au peut bâtir combien le pan aux allés comme on a monsieur Madis agence Madis na Kitambo c'est Komoriko alors le pan aux enfants bâtiango 250 000 à discuter 250 000 à discuter bâton sur balanda biso bo sepela qui na le pan na Kitambo prix en wana le pan bo moni bino mo que le pan est bien to mati di banda bo mona ndé que ba voisin bazo sala misala pe bien papa na suko eza combien de mètres sur combien elle est 20 mètres sur 25 20 mètres sur 25 to moni ndako eza ko expliquer biso eza combien de chambres to pour moi na sima to ba ko na te mbo ezali to moni garage déjà 3 chambres 2 salles de bain ou c'est visiteur 3 chambres 2 salles de bain ou c'est visiteur bino mo moni commentaire ça les até biso na tozo bimaso na papa madidi libanda pona bomona bino moko ba voisin na bino nde baza bomoni sko biso wana toza liboso lupango bomoni toza vraiment na veni moko eza bien papa ko expliquer biso koto toza côté nini po to moni pe ba voisin ba beti biloko ya likolo ba 3 niveaux mususu wana azotonga ngambu papa ko pesela ba abonné biso na direction ya oya direct magasin alors ce que pour ça na ngambo ya ba batu batungi bandako kitoko dans c'est un bon quartier. OK, ils ont avenue nini? Avenue Lado. Avenue Lado pebe na oya bomoni vraiment ba voisin de ba tomboli biloko yo peso ko zanvana poso ko modifier eloko a boye vraiment et au sala bien vraiment Arlette Matoko liswa nzambe vraiment na London City a sepeli penza ko mona pe ndako a boye et ça le penza kitoko toujours kaka na agence na biso ya papa madidi tozo découvrir banda kwa bien na kati ya Kitambo kaka nde bosengaki tozo continuer kaka mama Doris Lema la personnalité fumu na gaz toza toujours na agence madidi tozo tambola toujours kaka na Kitambo bazo exception mapango ezote kama na Kitambo bino babonné na biso bopesa biso confiance to ebisa bino to yaka vraiment pas ba commissionnaire oyo vraiment baza mikanda na bango escroquerie vraiment na la personnalité TV ezala raté un bisi bazabaka na yebi papa nanga okoko expliquer biso le pango za combien de mètres sur combien pe bazoteka combien papa aussi présenter pe ça component zelinga ya dozi fololo grand kucha Kitambo ndako ezali 20 mètres sur 27 tozoko longola 5 mètres pour bazali batumi sato mi balé bazoteka moko alingi koteka te donc il y a 20 mètres sur 27 5 mètres pour la moto ya otikala oyo to etikala yo bazokoteka. Combien? On a 250 à discuter. 250 000 à discuter. Combien? C'est quand même 200 000,
Bazumbongo. 200 000 bazumbongo. Ah, liboso ande bolobaki 220 000 bazumbongo parce que kuna bosana kotuna. Oyo ko détruire ndenge ko linga yo moko. Détruire ça na veni nini? Ezali na Lomami. Lomami direction nini? Direction au premier hôpital à Kitambo. Oya c'est Lomami. OK. Oya hôpital à Kitambo eza venu Lomami eza ba place à kitoko makasi. Bino mo boso mona esa bino ke TV za radio TV za bilili ingénieur médecine mazo bendela bino vraiment bozo mona vraiment na linga vraiment bilili ba place na ngai ba bonne na biso nyonso ba stenga ki ba mona ba pango na Kitambo de lia kambi la Sancourage a kitine na Kitambo un bisi baza bakana motema mon général John Kimbabu ba bitozo sa ka msala ndenge za kaka gimvo ma ba diva Westwood biso pe tozo sa ka msala ndenge za kaka bino mo bomoni que toza na kati ya lopango conflit ezate tozokota tozofilme à l'aise tozozwa bato à l'aise au parti ozo bazoteka nde biso totelemi awa ngambo wana kuna bakoteka te oyo mama na vandi kuna bakoteka te ezotekamaka kote oyo bino mo bozomona nde ingénieur métier azobendela bino parti oyo ezotekama boyoki ke babi eza 250 000 bazosukisa 200 000 avenue Lomami toujours ka peme na Oya ingénieur métier na zobende bino biliti libanda bino mobomona ndenge libanda lopango ezali eta placement penza ya bien mutu kirokota complication ezate sozo mona boy soko ke boy tozo mona direction boy esko bobima soto ke boy to bima presque Moriko soko quelque part to bimiti na Oya boy tout toi to ke Komoriko vers magasin Kitambo. OK, si malabiso siko. Malabiso tozali awa tout toi tozali ke Oya. So ke Olandiango ke te na GB. Tout toi na biso hôpital à Pembe, hôpital ya ngwana maternité, hôpital ba pona bata malade. OK. Koto hôpital pona bata ya kobota. Avenue Lomami. Merci bato nyonso bayebi Kitambo déjà bakomi na moi vraiment Kennedy Mbala babi sexy boy moi na Kitambo solo na Suisse tozo continuer ka kolakisa bino mapango ya Kitambo babone nyonso la personnalité TGV tozo continuer ka kolakisa bino mapango oyo eza awa na komi na Kitambo kaka nde bosenga ki bana pundeso basenga ki papa Dido senga ki vraiment de lia kambila Sancourage a kita kata Kitambo yango wana de lia kambila Sancourage a kiti parce que tolinga vraiment ba abonné na biso nyonso bazala ya kosepela basepela oyo nyonso basenga nga na kopesa bango place nyonso kolingana kezwela image na kokende yango bomoninga lelo vanda kozwa bino lopango na kati ya Kitambo bozomona place oyo ebandi yango wana kuna na mie kota poto batie ampoule eza combien de mètres papa na biso ya dosi 20 mètres sur 27. OK 20 mètres sur 27 yo moko expliquer place oyo ebandi tie suki donc ebandi na coin wana kuna et pas poto wana esika poto wana après sikoyo tozokende ozomona baboutique oyo nyonso ezawa eza kaka lupango wana et puis espace nango libanda yango bozomona vraiment toza toujours kaka na Kitambo bozomona espace nango ya libanda diva Westwood mwasa mbongo ye mpe azotala kaka mpo lopango yango mpenza eleki monene makasi bozomona eza mpe na veni moko ya propre bozomona bavoisin deya batomboli likolo liboso na petit na ba hôpital papa dozo ko pesa sous commentaire bon to moni to comme ti suka nango yango place hôpital suki place ole ki okuta hôpital ti hôpital suka nango na mira rose mira ya rose tia yango ba cha na 250 000 à discuter 250 000 à discuter ba suka combien ba suka même na 230 230 000 eza na veni nini po to moni le sambo bandundu direction nini po bato baza o bayebi Kitambo ba mo ba oyeba oyo ya neti basoko OK obi nini oyo ya direction basoko to moni eza basoko ti ozwi prince oyo bandundu oya bangala kutu oya donc yango oyo bandundu prince bandundu o kuna prince ya Bangala o kuna prince ya Oya ndenga sima boye ndenge to bandela ki lopango yango to mona ba bo direction ni direction so ke bozo ke ti pont na biso ya Makelele
Pour Makelele. Direction au Kabola qui est mon poto. Direction, so que na direction boye. Et ça nous so que ni ok bandal. Ok bandala. So que na boye, ozo que tina wenze na biso. Wenza Kitambo. Ok, tout bien la direction pour pas comprendre que le pan on va dans la direction moi bien dans quoi moi bien peu gros ça et le moi bien ma maison commerciale et ça là vraiment bien sur au sali. Ok, besoin mon vraiment la direction. Il y a Oyo. Là Oyo papa Dozia le biboye. Ok, bandana ndenga sima boendo au matap. Ok, ndenga sima boye. Boye direction moni boye eza bandal ok ti bandal les directions à sima boye et que tu as ok boye ok tina wenze na biso ya Kitambo. De Lusambu toujours. Ok. Direction na mususu et que vantina wenze na biso ya Kitambo eza vraiment place mon bien place vraiment que mutu akoza sika kobunga te expliquer ka mutu aza mobimba babi 250 000 à discuter sous Kalango eza 230 000 abonnés sur la personnalité TV ou aussi un numéro na le pont au penza a hésité te papa na biso adozi bozo mona vraiment aza longi ya kobunga te adozi fololo aza ki président ya so des sénateurs à Kalamelelo vraiment comme un commissionnaire PCA moi mukie pona bato bazo landa pona le pont. Ah mais ali bobo saninga imoko bobo saninga ita amutita Kitambo bako bana Kitambo bino tu bomoninga tu bozali kuna na chaîne bomoninga président de Zifololo na ya sous présenté mais aka président mais na comme na commissionnaire opérant aux a besoin parler bino mo boyika bozo ba numéro bosa musa bino tozana mama emo amoni ba biloko ngo confiance kazana ya confiance c'est ça parce que biso to avoir en place à bien toujours continuer ka ko so bino mapango zo te kama Kitambo. Baboni sur la personnalité TV wana moni papa nanga bazamba na kata Paris na moni compteur propre babengi Julie Lotoko la maman sociale bozo monanga susu na papa na biso Adozi Fololo ex président ya Swede hein tozo tambola ka pona l'accepter mapango o ezote kama na Kitambo hein bozo mona bino moko nde le pango eza propre eza kitoko bakasi commentaire ça les até parce que TV za radio TV za bilili bilili ya moko ezolo bana place nanga ingénieur métier azo sala va bilili ya propre ezanga lo so vraiment azo bende la biso lopango bino mo bozo mona commentaire ça ezate a olexa caméra tozo tourner na bomo na lopango ndenge ezali tozo tiape papa na biso Adozi Fololo liloba aloba eza combien de mètres sur combien. Merci ndako ezali 17 mètres sur 25. Ils allaient na 250 à discuter. 250 000 toujours. À discuter. Ils allaient. Combien? Sur ça, on a 120, 120, 130. Parce que 120, 220 ou 230. 220, 230. Ok, biso visiter dans total là, ndenge le pont en ezali caméra ezoleka parce que TV da radio TV da rabilili batunya so bazota la personnalité TV to baki biso to yaka vraiment rapport à conflit bo pesa biso ka confiance au nous so na poso so le pont o aza toujours motema okita parce que so misimbo non ko regretter te na la personnalité TV bolanda bilanda landa te la personnalité TV vous pesa biso vraiment confiance beaucoup CP la bozo mona vraiment le pan des ali hein le pan vous a vraiment kitoko bomoni tozu liboso to na sima je vais mettre ça continuer ka ko bende la bino pour comprendre image le pan ndenge ezali o ko somba a mona vraiment que le pan eza kitoko eza en bon état bozo mona que coreza bien mais eza déjà wana ko non vraiment tonga ki on a motema okita na watonga kwa vana motema okita tozoke na ndenga boye to mona lisusu ndenge le pango ezali bomoni face à côté bomona pe face à ngambo à côté mususu avant to bima ba po bomona avenue ndenge ezali toza toujours wana bozo mona vraiment bomoni que le pango eza vraiment ya kitoko eloko ka kolezate wana biso to comme déjà ko bima ingénieur métier po bende ya biso liboso le pango pe abenda balabala bomona ba voisin na bino bomona venir état na monde ezali so ma été makato ma été maraté pour nga na linga bino vraiment bino bomona pona linga que TV na ba mingi que TV eza radio TV za bilili yango la personnalité TV à l'accès bino que toujours bilili eza toujours ana personnalité TV bomoni que avenir eza vraiment kitoko makasi avenir eza propre ozomona que avenir eza munene okotia parking na voiture libanda nde baninga ba parquer
papa dozo ko pesa biso toza avenir nini po yondo yebi vraiment kitambo bien tozali na venir sur Lusambo tozali na nsima ya commune ya Kitambo na ndenge topesa mokongo boye topesa mokongo boye oyo tomona boye eza commune ya Kitambo so topesi mokongo commune ya liboso na biso eza sur avenue Bandundu siko biso ya na nsima ya commune na avenue Lusambo. na ndenge ya nsima boye sikoyo na ndenge ya boye tozani oyo babenga Chute de l'Ofoy sikoyo na nde avenue oyo Prince Bandundu Bangala Oya donc oyo direction na kati wenze kaka ya Kitambo oyo ka direction Bandal. Message nous lancer ba client nyonso batel lopango oyo message nous lancer ba client nyonso batel nous surtout bomoni ba lopango soko besoin na besoin lopango et ali facile pour na retrouver biso dans la SODC de ba on so ba sepela la musique à SODC de pour sepela va comme on a président na biso Adozi Fololo Penza le loi comme un commissionnaire ba bikara ba sala kaka ba bi travailler prenez de la peine car il va encore venir na biso le cours que son âme repose en paix to continuer car à débrouiller vous ne président biso Adozi Fololo la quand on na job na biso ya commissionnaire to continuer car autant ma pas on a papa biso Adozi Fololo abonné à la personnalité TV car on est na que TV za non radio TV za abili to continuer car la sabino mapa ngozote kama awa na commune ya Kitambo bozo mona bino moko ndako to temi liboso nango eza déjà à vente o azana mbongo na e azelo ka kitoko makasi boetala kaka liboso na commune ya Kitambo ya kosamba kutu ezate papa dozi yo moko pesela yo moko po na moni vraiment commentaire nga ko sa ezate yo ndo ebi vraiment mabele na kitoko oyo ezali avenue Bandundu oyo ezali avenue Bandundu ali Kanitex bandako ba papa bazali ko sana Kanitex bable wapisa ibango ndako ezali 5 mètres sur 15 bazoteka ngo na 150 à discuter donc $50,000 à discuter ta lelo kwa kitoko donc eloko tout do so koyoka mbala moko okoti osa retouche moko te ezate parce que to koti na kati te parce que to kuti mutu azalaki wana a déplacer moyen to mona na kati ezate mais bomonda na ndenga libanda location nango ezalaka $1000 tout TP maintenant il y a $1000 il y a location pour na futela $1000 nango $1000 mais côté ka batie 150,000 à débattre au bako suka na combien papa à doser 120 bazumbo parce que dans la place mora bien tout monde a la sécurité commune ya wana liboso avenue vraiment propre makasi il sait vraiment bien papa dozi message nous lancé na client CPA na lopango message ici na pesa déjà tu vois mon CPA numéro pesa bo zoka numéro bino moko bo ye basoko bo comme prêtre bo contacter ga Adozi Fololo ezaka ozika clé moko fongoli porte okoti ka lobaka otiaka ba biloko ndaku esi nango o retoucher na lote osa eloko moko te oyikaka okotisi biloko na yo ndaku bina filé donc avenir bina avenir aller zo carton avenir ali venir mo carton na mabe eza lokola couloir ya Kitambo sur avenir Bandundu donc place de résidence ngamo Fololo la vandaka ngamo Adozi Fololo za voisin papa Fololo oza voisin na ngai tout makambo toko luka ozaka na maboko na ngai dans step la route oza na courage asomba koto po courant 565 mai 565 donc bato balalaka kutu te n'a pas zate en tout cas kutu kuluna kutu bazalaka te na pas de colonna osala ambiance na yo ndenge olingi donc neti ya couloir oyo bene ezali couloir mpona mwa baterrasse okozo ape liboso lipango na yo obeti mwa terrasse na yo kaka otie mwa baboutique na yo kaka yo mondo nde mama azoyebisa bino ye mo amoni yango mpe église ozosambelaka na likolo ya baliko atokoti me kuta regrete soki na mbongo basombi na ye me asengaka na bino mpe kotie poa asombaka na Kitambo bomoi valoponga kitoko makasi boeve na nga Ricardo Kalumbe babi Bundesbank lopango yango batie $150,000 à débattre 120,000 bazozwa na bango vraiment babi kaka basola kaka on sait jamais biso na papa na biso Adozi totambolaki vraiment bien bomoni valopango vraiment tosukisi ato tozo continuer namoni tosuki na po omoni ke bandako ezali ebele towela mpe bata mpe moni ekei yango na moki tosuki awa mais mère tozaka na mère nakoki kopesa mpe mbote na bato na baza na poto pesa mbote papa Adozi
napesi neti mbote na pesi na malu aza na France, napesi mbote pa ya Nadine, napesi mbote place ya Belo, napesi mbote na bino sosi bona kata France boyebi nga ndeko na bino Adosi Fololo, mbote belé napesi na bino. Otu ayibinga otu amona ngai yembo ba swede bana kitambo opesi bango mbote. Ba shiga bino tu bozala napesi bino mbote, ba Babyson napesi bino mbote, ya do bino tu boyebi. Costa Rica napesi ba mbote belé, o natangi kombo natangi te, mais bino mokaka mbote na bino belé. Ok, merci wana vraiment napesi bino merci parce que bozalaki ebele vraiment ya kotala mapangu ya kitambo bomoni nga vraiment lelo natambolaki na agence ya papa na biso Madidi na papa na biso Adosi Fololo babi ex président ya Swede ba kitambo déjà bomoni que dans boza vraiment na maboko ya bien boyebi pa papa Adosi boyebi pe histoire ya papa Adosi za vraiment mwana mabele napesi bino merci ba o nyonso ba kotala émission ba kotala mapango osepela numéro mama Doris Lemeza wana soko benka mama Doris Lema a reçoit numéro nanga apesi yo na sinon ne mapango asir ne mapango vraiment il y a bien vraiment beau s'abonner massivement dans la personnalité TV boza décider boza mapango à conflit boza mapango à problème té quand on est semno que TV za radio TV za bilili na pesi merci na maman nanga Arlette Matoko kuna ba bilili so nzambe.